makasi bako ke lo tende babo ba panzana to ba identité na bonte so ba kenda mais temo ba ka ba tumo ben poli mutu makasi yango na ti lelo ba lo ba ka mais et qui makari mo konti pas répondre ba tonne sa mikie pour Karim na niveau comme là so na tana bango te donc ngande sigo na zana dispo pour nous assurer na bango donc o nyonso ko o na lo ba tutu de na boy ba tutu o ba yebike ba manka Karim Mokonzi ngasko na aussi sa charge na bango tunde na zabu na ye mabe na zo ebisa o mwasi njambe pipi de makambu na sakana wate Mokonzi Karim Kalambai makambu na zo ebisa yo yende makambu mona te ba titre nyonso ka so ba titre Karim Mokonzi asali boy Karim Kalambai asali boy donc désolé pour ça parce que yende makambu azaki na tissé depuis bakina ke na poto laisse tomber donc fi wana zara mystique moko lala na lamuka na vande pa biso na mona Karim Mokonzi na BRTG a pesa makambu na lala na lamuka na mona Karim Mokonzi na YouTube a pesa makambu aza danger aza mystique ngapi na banga gai parce que aza mystique nga via na ngai ti lelo pe na pousse ni pembeni na bando lala na lotanga bino ko approcher ka moi so babi pembe zare olandika sera no chechoko makasi poyeka na bota mo pembe papa zo talanga bien na za kule oya choko na za kule mo bana likolo tina c'est donc makambu donc ndinga pardon te fa oui il faut continuer pendant qu'on finit on sait on a pas que premier soin c'est là que le début donc faut pas continuer quand qu'on finit parce que pipi de makambo moi si nzambe azana on contrôle la tout faut continuer qu'on finit ako quatre finir te faut continuer pendant qu'on finit faut banda quand qu'on finit mingi des ala donc moi non c'est la ka réaction puis non c'est la réponse pour nous attendre répondre bon voilà si ce qu'on a mon bango te ati non mon bango te bon oyela yorokima naza teti ndo ngonga baba botanga bongo nazala teti tongo bako ka marambo te biso ni soto saka boulot do fingi na fingi on ba lekio na boulot yo za boulot te yango zaka mutaleka muninga za te biso ni soto na TV biso ni soto otala biso de ba otalo nde ba otala nga mutaleka muninga na mambo azate so ba yebi ke mutaleki muninga me ba finga Karim Mokonzi te ti ba finga Karim Mokonzi leki bango na gadi ti ba mekaka po ba bi ke mutaleki muninga zate donc bango pe ba leki nga tenga pe na leki bango te biso tout opesa makambu to potana papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata mana ba papa bo se souci na bino li souci pour la poso na bino to confectionnera ba produits cosmétiques sur mesure donc poso pas na biso aza la solution na ye bo bangate. Donc maman, utiliser ba produit, il y a ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour sonayo et ça na grâce beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na ndef to réparer ka pe ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour faire sa uniformité, pour la tâche. Donc, vous la bienvenue la grâce de vous. Si vous voulez contacter, c'est facile. Donc, vous pouvez la Facebook, la grâce beauté cosmétique Paris. Sinon, vous contactez la WhatsApp 0033 6 10 39 13 08. Ça, la diagnostic. Abonnez-vous, c'est sur notre chaîne aussi pour la Joshi TV. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est toujours Mathieu Bonché avec votre émission PC La Place Place. Merci à tout le monde. Je dis merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka et pourquoi pas, je salue Tabi Tambongo, Maman Paradis depuis Paris. Merci aussi à BBC Lukamba. Donc, t'en as retard à BBC Lukamba et je dis encore merci à Koumou, à Pape. Donc, ma mère avait ma solution. Et Eugène Soro Lala ma solo. Donc, Luka mère avait ma solution. Et ça la bien. Merci aussi à Chantal Bola. Donc, Chantal Bola, femme sociale, moutalière en orphelin. Donc, merci à toi, beaucoup de respect. Et pourquoi pas Chichi Bola, beauté plus large.
l'argent chichichi bola mbongo belé beauté belé donc merci Nayo, merci à Jordi Samba les procureurs, merci aussi à Odilo Mampouya, tout le monde au Balingaka Mathieu Bonché. Je suis là toujours avec votre émission PC la plus toujours Elenga Congo et pourquoi pas RTV1 Akin Toro Salara boulot bandeko nyonso ba komila rabiso ba o ba critique rabiso ba oyo ba finga rabiso donc na linga rabino ya trop to salara musala oyo to tangila na banchik donc on est là pour bien travailler, on est là pour bien informer na masolo tout ndenge ezalaka et ko sala bien. Mathieu Bonché pour la deuxième fois donc nous avons la première soin, maintenant c'est la deuxième soin avec Pili Pili la crème fraîche Laetitia, donc Laetitia Pili Pili, je suis avec lui, Toso Lalelo, Masolo et Kene bien. Merci à tout le monde, bah Neko Balingarabiso, donc je suis là. Pili Pili, santé bonne. Santé Pepe le Kandongo Mona quoi donc. Masolo est bon. Masolo vraiment tranquille, ming ka tozawa. To pesa makamude zawa. Voilà, merci beaucoup. Avato Banda, émission Liboso, ba réaction et l'équiboni, ko bombate. Na ba oba fini, na ba oba lobby bien et l'équiboni. En tout cas, Congo elengi TV. Elengi Congo. Elengi Congo. En tout cas, elengi Congo makambu na ebisi yo moïse te laisse tomber donc makambu lobi na lalité donc na lalité bayanga ko benga trop de conseils donc elengi Congo vraiment des makambu. Voilà, merci beaucoup. Donc, Omibengi Lelo, Pili Pili, Mokonzi et Petit Yakarine Mokonzi. To betana li solo, avatoko tamaso msusu. Ezo salo genate, mutaye bioté, parce que tu connais même pas avec Karine. Aye bioté, oza petite cerne propreté. Et bo solo la pété, ozo appelle salaire T. Mais au côté maramna, ezo salo sonité. T'es sonné. Et ça en son temps parce que Karine a déjà fané tongo ya kala donc ba tutu bazara ba sentir à Karine yana yeba bango et puis nando tala bon kande ba sa msala nazande et puis ça ngande ma parce que baza ben grand et puis ben grate voilà donc ngamusko na yepo na zo soin na bango tout quoi voilà sikoyo lelo yo tamsu janvier passé ngina pardon et pas Karine mon to ba soigner yo sikoyo moite ko tika na son te yako senga pardon te fa oui. Il faut continuer pendant qu'on finit. On sait que premier soin, c'est là que le début. Donc, il faut pas continuer quand on finit parce que pipi de makambo moi si Nzambe azana on contrôle là tout. Faut continuer qu'on finit. Ako quand on finit faut continuer pendant qu'on finit. Faut banda quand on finit mingi des ala. Donc, maintenant c'est la caba réaction puis non c'est la barre réponse pour nous attendre répondre bon voilà. On a quelques questions. So bangate pour barre oui qui ça. Ba ko utiliser mutu mo ya zuyo ya lingi ya sakani na yo pour ba publier. Babilo quoi n'y arrivera mais chez moi c'est pas facile ça babilo quoi donc on a évité quoi pour nos comité au bana makanso ya pour ba meka pour ba zo gaz na simana en tout cas désolé pour simbate voilà BTL sono li solo au baki ozaki bandaka la pemina Karine mais équipe nationale ango ozomona ngo masolo ezokeboni et puis na nazaki bena fondateur équipe nationale. Équipe nationale les avec équipe nationale ya Karine mote ke banda Karine kenda équipe nationale e panzana do bakoka lote bakoka makambute eloko siko esa bango za soni na mutu makasi bakoke lote nde babo ba panzana to ba identité na bonte so bakenda mais temo ba aka batu mo ben poli mutu makasi yango na ti lelo ba lo ba mais équipe nationale zaki ya Karine basé loroté nande lokote makasi bakoka makambute bango ne so bazaki na sima Karine bano zo moto Karine e Karine pesi mamne atalisi mamne place mususu atalisi mamne ndikande ezala ka bango tout balala ba panzana donc eloko moko bon eloko bazo sa les ate na oyebiso mate eloko ba sa les ate mais siko autant tozo tala ba massa tour bazo sala makambu awa na kisasa to mona ba réunion mambebele yo lelo zo boya ke équipe nationale eza makambute tokolo bani ba réunion c'est que bossa prendre mamna bango parce que équipe nationale est panzana kala yo ebite que équipe nationale est panzana pili nde aya na sima Karine Mokonzi pour pesa makambu aina sima Karine Mokonzi pour répondre à batone sa mikie pour Karine na niveau comme là suna tana bango te donc ngande siko na zana dispo pour nous assurer na bango donc o nyonso ko o na lo bala batutu nde na boye batutu o ba ebike ba manka Karine Mokonzi ngasko na aussi sa charge na bango tunde na zabo na ye mabe na zo ebisa o moi si Nzambe pipi de makambu na saka na wate préparer ma munios tout
Voilà, mesdames et messieurs, là je continue avec Pili Pili et Bandeko Belé Babinga qui Mathieu bon chez Zongela et to Yambaye, tout ça là, tout cela vraiment m'a belé. Mais les lots en hôtel en internet, nani omona pena pesa makambu les lots en internet yamboka na biso. Ah, Mathieu. Non, pesa sous makambu. Karine Mokonzi. Karine Kalambai makambu nazo bisayo yende makambu mona te ba titre nyonso ka so ba titre Karine Mokonzi asali boy Karine Kalambai asali boy donc désolé pour ça parce que yende makambu azaki na tissé depuis bakina ke na poto laisse tomber donc fi wana zara mystique moko Karine Mokonzi na ebité quoi yo pena moi si nzambe donc depuis ba Paris wana azo contrôler sous na kati ya ba Paris dans l'est donc yo zo banga zo ndima batu mususte oyo ya bana basi na internet ka na yebi bango kutute na yebi bango tende na zabo ngana lala na lamuka na vande pa biso na mona Karine Mokonzi na BRTG a pesa makambu na lala na lamuka na mona Karine Mokonzi na YouTube a pesa makambu aza danger aza mystique nga pena na banga gai parce que aza mystique nga via na ngai ti lelo pe na pousse ni pembeni na bando lala na lotanga bino ko approcher ka moi so tu peux approcher pe na envier na ranking nyonso azana ba musicien yo pe olandiang te ngande ranking na ba musicien ngana ko finga ba musicien te wana ya mangam na ye yo gérer mangam na ye ya soit ba leader ngana mwana ndena mna ko toucher ba leader te ngana ozo ka soya batu nyonso ba ninga na ngai ba confrère na ngana ba concert na to sala na bango boulot o ba sala ki impolitesse muta l'équipe na gaz me bo finga e donc apena epona 6 mangam na bango donc voilà mais to comprendre la question mo roté na tuna ki me répondra ki en bien te oyebisaki biso ke yo balongoli yo na site sopo koka ki on dirait balobi ke yo koka ndete na site wana boulot mukie yango moni ba traitant nde ba traitant wana mais yo kosi balinga yo elenge mama na biso ya des sites ngaza awa te pona lobila mambo ba site mususu nga mingi kaka Congo elenge ya Congo voilà donc nga mingi elenge ya Congo na nga tina te parce que na wumel na ba site mususu na yeba na nga te na loba ngo penja na yeba na nga te elenge ya Congo jour moko kaka lobi na lalité na biso poto laisse tomber bato bando tanga kate ba komo tanga komika pili na mito na komi fe na ko ba ko bato felete désolé. Voilà, merci beaucoup. Moi je salue tout le monde mortel la biso Georges Kaloumé l'éléphant de l'île, je te salue. Merci aussi à la ravissante Tania Ngombo, mon pote depuis Paris. Merci à Fortina Ngombo, Laurette et mon pal à l'antigresse belge. Merci à vous et Nabosani T Deborah Bofando ya Matu idol botala kanangai et au sala bien Deborah Bofando kananga vraiment et ko sala vraiment bien. Mais si ko musalango il y a internet yo balobi les loso qui patron morazio na musala est-ce qu'il arrive à payer yo ba lingo pe pa patron mo boye na ba misala ndo ki ndako luka omoni balinga na bango batu siko nga linga te ke na ata na sepe na mutu te na linga te nga fona lingo fona sepela no ata na mboka nini papa soko za bien en tout cas désolé luka mutu mususu so epena pa pilipili nga fona loba ndo linga ni fona sepela no mbongo ngolege ayebi so yo mi mona ozaka danger chez moi fonga na sepela no so na sepe no te désolé. Siko lelo ba système en comment et au mona bolinga na mobali après ba publier yosko ba bloko wana nyonso ozu de moi ba garde ya bien parce que monde ozo côté za monde moya mabe et comme l'autre tout arrivé et koki pokoma bon biti bato ba publier ba tu na mona bango pena bazanga loko osala ponanga so publier nga yo monde fulinga to penga su gaz ya makasi na ba utakale mona ni ba fulio mitakala mindele mona na kuna ba plage salani ubanga makambu te pesa mambo zo makambu nyonso makambu so publier ngo fuli pilipili don na yeba internet yeba nga susu na yebite nza yango yo peno uti wapi nyonso ya yo zaka compliqué ngana uti na nga pale pire petit ya Karine Kalambai Karine Mokonzi moi si nzambe fille ya pembe makasi babi pembe za rek polandika ser no chechoko makasi poyeka na bota mo pembe papa zo talanga viente na za couleur oya chokote na za couleur mo bana likolo tina c'est donc makambu donc muto simbanga boza kara riti beauté
depuis Suède ye makambu donc ya simbi lo poso pilipili donc taka mafuta na pakole uta apoto muta simbi leo Karine Mokonzi pakole yanga pe na pakolaka Ritz Beauté makambu depuis Suède donc ye azo saranate pona biso. Merci beaucoup. Moi aussi je salue Ritz Beauté balobi Ritz Beauté bongisa lo poso et ko sala bien Ritz Beauté, respect à vous parce que au simbi lo poso ya batu depuis Suède. Merci à Yves Dissoirek qui a Jordan Missundu depuis Suède, merci à vous. Mais yebisa solo rasikane au baksan internet. Te asikezate parce que batu baloba tout déjà un grand Maxime Aguilin ça comme mon papa ye mingi azala wana pour nos conseiller ngai pour nos relaxanga les ça comment faut ça là comment faut ezala donc voilà un grand Maxime Aguilin ça ko depuis Paris garçon mbiji makasi et loko asikezate parce que nyonso déjà batu basala nyonso déjà batu baloba donc pilipili ya zakaka azoko takeka bato ba toucher Karine Kalambai mingi kanga na hotel mawana mais pilipili azana ya zo pesela kama mndenge zalaka toute fois nazo zela batu tout ti siko na mona bango te ati na mona bango te ba oyela yorokima naza teti ndongo monga ba botanga bongo na zala teti tongo bako ka marambo te biso ne soto saka boulot do fingi na fingi on ba lekio na boulot yo za boulot te yango zaka mutaleka muninga zate biso ne soto na TV biso ne ba otala biso nde ba otalo nde ba otala nga mutaleka muninga na mambo azate so ba yebi ke mutaleki muninga me ba finga Karine Mokonzi te ti ba finga Karine Mokonzi leki bango na gazi ti ba mekaka po ba yebi ke mutaleki muninga zate donc bango pe ba leki nga tenga pe na leki bango te biso tout opesa makambu to potana natala commentaire ndeko mo lobi Karine Mokonzi za l'échec na maramba TV na marambo yo siko pilipilo lobina. En tout cas, désolé pour nos moutons. Il y a un grand échec qui peut te yebita yebani taje loko tema kasi avant da wapi pois yebani kutu ko tangela nga kukomba batu mo batu bongo te. Karine Mokonzi azali banga makasi tia yana bateva pesa makambu don na poto kuna laisse tomber. Et puis mususu akomia lobi Karine Mokonzi atika mobali ya batu na yo leki na yeso ki pilipili so uti wapi tika komba mai Kalambai na munoko na bino. Azali boma mobala mutu azalaka te. Ezande bota Karine Mokonzi pesi mai Kalambai chimie yango ezo pesa makambu. Ambo? Bon, il y a eu ma maison. Boko surtout comme Mikolego ya bozo sala ba aventure te. Mikolego ya nde makambo etaliti. Mobali ya batu. Mobali ya mutazala te. Mobali ya batu ya Peniel. Peniel fi ya le chèque ndengo na mwana États-Unis ayeba na te fi poussière a uti soki wapi a surtout que la mai Kalambai yemo ka bale mai Kalambai zene bolingo net. Nzamba ebindenga sala ka makambo papa na mukili kotiko azar ezala te ko saka. Pilina za simala yo do finga batu boye. Karine Mokonzi no makambo mère nanga Julia Landu la brésilienne ya kenda Julia Landu ya clôture za non États-Unis 001 pour toi solo Julia Landu makambo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Chichichi Bola, ça c'est votre émission Chichichi Bola, beauté plus l'argent. Tabita Mbongo et merci aussi à mes amis Obakomila Mathieu Bonche sur Facebook, WhatsApp, Twitter et pourquoi pas Instagram donc Nyos Wezo ça la bien. Bon, il y a des choses Otoko Kumisa Maramususpe net ba pilipili bona yebi été soka uti wapi mais Komboga ya Karine Mokonzi, je ne sais pas. Donc, Moutuna Moutazo, Lukavina, Nenge Naye, Nengozo Moname, Pilipili par rapport à Maramnion, selon on y a Malamuko Baksana, Bandeko Bautalayo, Ba découvrir yo penale. Bandeko Bautanga, Mesana Nangai, Pilipili de Makambwazana, et moi Sinzambe, Minka Nasima Karine Kalambai, Karine Mokonzi, moi Sinzambe, Lissu Makasi, fille à P. Mokonzi, Karine Kalambai. Te moté maman Kalambai, Timba. Timba papa ozakana kini te yozo mona mo kenisa mama ne niko zong service me mama zo kende boye yozo zong service ma Karine Kalambai bientôt mama zo tala Timba ozelo mona makambuti Mike fa bala frère sert en Christ yo bala Karine mutu ya ba musique ne mona biso bo Mike beta ni musique biso sto za bato nzambe so to zaki bato nzambe te nzambe da boma biso chatika biso boye bitina Karine Mokonzi mwana nzambe o motema mndenge ke liboso donc nzamba ana sima na ye mai Kalambai pe muta nzamba ayembela pe nzambe vous comprenez donc featuring wana yeza makaba. Voilà, merci beaucoup pour betal sur la mai Kalambai frère na biso to mona ba photo mon frère mai Kalambai na berité watana ba trésor pour tout na anniversaire et puis ba publier ki yo rolobani par rapport wana ba te bele balobi asali mabe misu balobi bo yo sko yo c'est mec na onongo zoloba rolobani pola
Matia mukile sama na liloba so landika bato progresser to moninga so na ndo banga ka bato akesu pa Karim Mokonzi na progresser te ngana oluka makambo pona ebikende na ela sima Karim Mokonzi bwenga na ozwa makambo donc na mukili ko banga bato te mai kalamba ya mutu lokwa yo boko vanda pe bwakangi photo c'est normal so embela nzambe nda komi angelo non aza libre ko sala tout donc voilà. Pour la deuxième fois conseiller atika divorce wana a continuer na mwasi na ye. Conseil au PC zate parce que na minute au mutema ne deke place mususu désolé. Oh dozo kamozo briskenga ma bepo attends mambazo ke bongo donc désolé conseil au PC zate parce que déjà comme mutema Karine Kalamba il m'a embouté tali place mususu donc moi c'est ana asimbaka mutu quoi quand des président faire gola lobara asimbaka mutu donc ozongi maboko pamba faute na ye mobile ya bogar bongo basara ne ba aventure te donc faute na ye moko. Après ça chance c'est pas Karine Mokonzi Karine Kalamba il m'a embêté la rakuna ya lobaka yangwana. Voilà un conseil pour na ba bande ko belé o pe ba bebisa musala oyo oleke ba yo sa bulo ba mo sa kindumba ba ko mo fing sabino ba pilipili ba Mathieu Bonché ba journaliste belé. En tout cas netinga boye na uta pe na ndaku na ke na site mo boye esimbite na ye na awa na Congo Leng TV. Na ye nga pona uluka mobile te mais so pe mobile ye pe nga na sepel na ye bagu na nga pe na monike o makambu nde Karine Kalamba ya monike ma Kalamba makambu motema na ye nga pe na opia na nga makambu oh o pesa motema kene nazo ye biso mambo eke bongo mais toutefois musalo yango te to yela pona manke bato mais tema bato ba komona ba teti Mamba osala ba oyeba teke ba osala nini kitete belé kaka yango comme ok bongo mais désolé pona bato bakanisa to bandumba to sala bo point jour pe to za ba maman na ndaku et tout voilà beaucoup de famille c'est ça quoi bato belé balobi ba fille à TV ba kita boli skisinga pona moi donc ba kita bilamba pa pamba pa bato donc pona moi mbongo parfum elo wa bongo yo roloba te batuni sote kande no twebisa batuni sote ngana pona parfait no kitchenzo to te po gilensa comme papa na jama koje makonzo on a ba papa na depuis Paris ba na mbongo makasi na oyebiso nga ba collier express attendez to solo boso na bengika lobi na landa matin na TVS un collier yé na Lambert donc désolé muto leng ça pour ne lambate pour na parfum te plante kutu ko lobate donc pour na wana désolé quoi. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Donc, pour finir avec vous, il y a des mamans baotalayo, bande ko belé. Message union yebisa bango, il y a Souka par rapport il y a Nayo Karine, par rapport il y a carrière Nayo et pourquoi pas par rapport à baninga nyoso baotala biso. Mot de la fin nangeza karake bo message nanga pilipili na bino yeyo bo pesanga sous chance wana yo za la pembe na Karine Kalamba donc na yeka na sa musala ya Nicolas Mokonzi pilipili yeyo yeka sa musala donc voilà bon message nanga mingi olobaka na minute yangwana donc biso to défendre ka Karine Kalamba parce que ye niveau comme il a encore bando répondre sous bato mikie te ba manzanza pamba balata ka bien te bazai loko te ba ker aza suna tana bango te yango bi pilipili yoka uzawana dispo pesa makambu yo zo swena bango donc niveau ya komeli akomi sou mosa musala nzamba en tout cas désolé asuna tana bango te place wana penza nde pilipili ya yepo asilisa makambu na bango quoi to zana bango tina suka na zo episo matia. Voilà, merci beaucoup, merci à Nicolas Mokonzi, merci à tout le monde mais poto si sana yo donc bandeko pe batalio o yebisa bango Nabiba mesana kaka na ngai ba s'abonner lisusu en plus ba s'abonner lisusu na Serum TV na Elenga Congo donc bo mesana pilipili tala kaka na esika na chaîne ngo mais chaîne eza na makambu makasi na zo ebisa yo chaîne yo so na yeba ki banda kalande na ya web sumena na poto côté mona na Karine Kalamba no finga janvier trop peut-être abi mbongo ya futa ne pas les asouter on ba bisi ezonga na yo bazo kanganda kwa bato ananyo ane muto tuninga za nani oui bien te maman na bango de janvier Mokonzi oui bien basé le côté maman na bango de Jesila na bien te voilà moi bambote na bato batali bambote na ngai na Bibi Shigola depuis Paris Bibi Shigola babi moi si nzambe yonde makambu penza fi ya basi makasi bajua puis Bibi Shigola Natasha Mokoko
babi dans 2 jours makambo etali donc bambotama Natacha Mokoko yo ya ngai quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais ils appellent un négoma au la bicho. Yalinga Mathieu bon c'est trop. L'être aime la beauté fétichère. Yalinga komoni batangati mais azana mbongo na Autriche. Merci à vous. Merci aussi à Guélor Moutele depuis Australie mon ami. Je te salue. Merci à Karine Sita, la patronne à Bruxelles ngana des payotes donc bango belé. Mais l'ora souga na mono ngolo ban. J'ai mis mal la fille à papa, fille à pembe. La fille à papa, j'ai mis mal la patronne. Ah, j'ai mis mal. Nana lobaka na mato e katana wana. Ah? Mato e katana. Continue ko tukate. Na baki na ye mabe na bi continue. Na loba na yo mato e katana. Mono bando finga to tikela ki autant parce que oza ne lambate, oza poussière, oza saleté makasi. Dalata makasi vraiment. Ah, moni tevo e bomba batu zo ngati na mako. Mama blamba la tinde za sika. Teve zelo mabe. Ngamona zaza na bato wana nyoso tangela bakombo na bilambe nzuluka bazanga mbongo ba piaker TV et bimisa bango sika ko landelo ko na temati bazé loko te mato e katana yo donc yebani nyo sala et salo bien kolanda batu te yebe ba bengo mukala kala te parce que okumisa mutu bon yango nde makambu tozwa ka gazi na sima mutu ndeti nga ndimi na nyoso poka konzi makambu ngape pilipili na yepe na zwa ka makambu na ye ngaku tuneso ba benga ngamona pe bino nzela. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Donc, merci à vous, Nicolas Mokondi. Merci à Nordine Tela. Merci à mon petit Dikembers RS. Merci à tout le monde de Balinga Mathieu Bonché. Patrick Matière depuis États-Unis. De Ki Jong-un, Merlin Lewis, de King. Donc, celui qui vit aux planètes Mars. Merci à vous. Mes numéros de téléphone, tam suspect. Au Lugapé chéri. Non, Lugapé chéri. Donc, pour nos conseils, pour nos remarques, mingi on tête au lingaka. Pilipili na bino aolingaka ba conseil na ba remarque so boli bozwanga bobeti ya Willy Moucheni 81 45 82 560 donc 81 45 82 560 sur WhatsApp pour joindre mobimba donc voilà na pesaka bambote na ngai na Jemima la fille à papa, Grit Beauté des prix Suède, Zamba Loposo, Julia Landou la brésilienne, la patronne à grand prêtre mère, Julia Landou Makambu des États-Unis, j'étais sali, na pesi sous Guilain Sako, Guilain Sako, un grand merci na Guilain Sako mon papa depuis Paris donc Guilain Sako pena Makambu, Gexo Ambiji Makasi Makambu Guilain Sako, Jamakoje Makonjo Babi Azawana. Papa elle était Lukeba na pilipili la pimente obenganga mikolo la crème fraîche ils ont pesé bo pesa biso peta nazaka na sima Karine Kalamba donc voilà tout ce qui wana pona lelo donc on est là. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à tout le monde de Balinga Abisso donc merci à Titi Les Valois, Dani Dende Real de Madrid paix à toi. Donc merci beaucoup Joël Basunga et Osombia donc mère a parlé donc mère na mère donc mère malgré la monakioté mère mais na batté la papa donc Joël Basunga Osombia désormais moi sinabiso à tout côté métro aux abisso okendebe aux abisso à la prochaine Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga Pro Tracy Mbelenga Pro